kokabola bato pona oya zwa ebele pona oya zozwa mutu na mutu angana étoile na ye leketu fo koyeba ke mutu nyonso takoma star oui okoleka na tv bato batala koma star te. Ave Maria Télévision, toujours fidèle téléspectateur, ami de Ave Maria Télévision, to pese bino mbote une fois de plus totonzi bino boye imala monanzu munabiso ya masolo na bomesana to mesana ko sola na maimatali actualité bomesana nga déjà bomona nga moko to solo la to beta masolo na maizali koleka na kati ya ville ya Kinshasa to eli to beta masolo o ezali ko sala mpe best to benga yango buzz parce qu'ils a dit buzz et puis ils a dit que choqué et choqué toile pourquoi parce que ba propos oyo ndeko na biso alobaki ezalaki kitoko côté mais avant na kota na kati ya mosinda masolo na biso oyo ba ite ndeko Mélodie ba diamant déjà tote kotika ina ndako na ya suka ezalaki mokolo ya vendredi mokolo ya samedi pardon nde nzoto na ye ekendaki ndeko Mélodie atiki mwana moko ya mwasi mwana ya 8 ans donc bandeko boso atambo sunga to sunga kate parce que muto azana bon moyo to abeli to non to sangisi mbongo te parce que muto akufi to tie to kunze to ebeta na sima atiki mwana to ebeta na sima atiki famille. Merci na ba comédien nyonso na ba artiste nyonso na ba président nyonso ba groupe o ba ba kina ko soutenir pour na ndeko Mélodie azo esika ya kopemba na kimia ba bandeko ko bunda depuis na bandel temps sango yaki pour na ete nzoto na ye elongo esika ezalaki na kati ya Brazzaville ya na Kinshasa donc coup de chapeau na ba président nyonso ba président Elombe ba mama Belvi ba nyonso ba tiaki maboko vraiment enfin ndeko na biso alelama na kimia kasi na sima ya makambu na sima ya matanga oyo likambu mususu ebiminde na lobaka ka Kinshasa ezali lopango ya bamongo donc na kati ya lopango ya bamongo soki to weleli kantina osokola te to kowela mobali soki to weli mobali te to kowelela lutu soki to weli lutu te to kowela douche fena soka na 6h yo koti na 6h donc mimanga na sokola donc chaque jour makambu ezanga kati. Et ça li passe pe mawana ba propos de qu'on a biso lekechu journaliste boyebi chroniqueur na bino ya internet aibina ko loba par rapport ya bande konae basali bande konae parce que bango nyonso baza ba star awuta pe na kati ya monde ya théâtre sengeli boye ba ete mais ça li passe ko benga baninga ko loba ko chosifier baninga okwa ko minimiser mutu moko boye na lolenge moko boye leki na ngwa parce que mutu nyonso taza na ta oyeba kete alobi na nga bwaki nga jeton mais ko prononcer yango boye. Et ça leur passe ma casse. C'est très choquant. C'est désagréable. En tout cas, c'est vraiment pas si déranger ma comédienne. Tout ça, il matanga samedi Cassini Cambouan. Au lieu même ma comédienne, na ma comédienne balela, de comédienne ou atiki biso, bango mingi li kambozaki kaka chose. Bote na bongo ezaki bonjour chose et pas dimi na nza chose bonjour chose oh bien oui chose ozomona na lolengo ozali ko mema o memi pourquoi parce que ba propos oyo okoyi ko bimisa et laisser baninga mutu nyonso azala na baso di merde ne mutu nyonso akoyi kozala na kanda mutu nyonso akozala na merde mais ntango otelemi liboso ya public yeba eloko nini okoloba ndeke lekechu eloko sali ezali bien te oui bien sûr au sengi pardon mais est-ce que va pardonner o créer un moro boya mutema ya mukie peut-être oyebite tika na ebiso yango po biso tozali na matanga o créer division na sens que mimika bongo tanga tali na za mimika bongo ngande na bweleke tu ayisanga na chose parce que ye ayambaka belle vie. Papa Makaya za chose parce que yo oyambara président Elombe. Tina niveau ya koloba ete bango te mutu basala ozala. Et ça li passe pe mawa. Et déranger la toile, et ça li ba propos eza kitoko ata mukiete. Okwa ko senga pardon mutu ko koloba na mutema bwa limbisi yo. Alobi pardon na munoka limbiso kasi na mutema no yebi makambo atike na ngote. Au-delà de tout, créer guerre, il va créer guerre na bango. Parce que prochainement, tu sengi pardon. Bon, yati. Tant qu'on s'en a pour ça, nous sommes en pour ça. Qu'on soit et foule, et comme ils sont aigletés. Qu'on soit et comme ils sont liontés, et comme ils sont pacassatés. Qu'on mata et
komisa yo ne siko te bato butongo baza pour ça batalo bakoki suko talo te parce que OK da musika vitesse ya fusée popularité et na succès nango oui au Salama on les reconnaît aux grands frères au Salama au kenda musika peut-être belé boko musika yo comité au ça la peut-être 2 minutes ou 3 minutes au salle loko on multiplie plus de cas mais t'as les psychoutes bandeko basali pozala oyo zali za pona bango reconnaissance ezala moi bien ça la bien ko yeba ete ke ngande na boye so na Sephora c'est parce que avec kitenge atelenga caméra bimsinga kitoko makasi mutatali pas une numéro na combien ça la bien reconnaissance c'est ça la bien ko yeba ete ka belle vite mutafula ngai mais oyo pe ayeba ni ta fulanga parce que yema pe bandeko musu peut-être va tikala oyeba la te mais alobi tellement bien et ça lié to se propulser ko kabola batu pona oya zwa ebele pona oya zo mutu mutanga na étoile na ele ketu faut oyeba ke mutu nyonso comme un star oui okoleka na TV batu batala comme un star te faut comme un star faut comme ba niveau oyo nanga toyebi na niveau ke tongo oleka na nzela na batu bo ndo mutu nyonso ayebi yo on a mutu ke faut kanga vitre parce que on a les ketu oleka mais sous occasion comme on a un niveau cela ne veut pas dire que il faut minimiser les gens qui sont derrière toi. Au souki ka wana te na tala émission au senga pardon. Tu es allé même dire une émission sali récemment le biba jeunesse bon c'est la ngai. Ba analyse ba lo koso po nini. Ba luka ba liambo na simana nga abo. Yo na makambo ba to fanda kit to fanzi. Tu parles très bien. Au sali maman analyse beti badika pona nini yo biso to fandela na bakiti te to sape maman analyse to beta badika pourquoi pas les que tu dépend banda musala et si au lien mbongo te pona sujet ya mutu moko boy tu le fais c'est ton travail makambo grâce te mbobime ko sela ki on analyse atoki nena ninga mabeta atoki nena ninga bien mais quand même au fandela ki on a kits et au talami ba tu bi olobi bien papa to sepela na to lingaka yo et si ja bato mais pourquoi Dieu au longo non chosifier ba ninga oyo sunoko on est ezapé ka chosification ba o ba fandela sujet na ngai sake ba ba lo kosote ndeko na ngai sikso mata likolo e ko bambo pe na si Kombo sali et ko kunda mape na beta sur soleil mené à lelo paix à son âme mutabeta sur soleil mené à te est-ce que na minute pe muto fanda ko ntembo mené bon na ebité ba vie ba mbiaka bazana bon ba kenda ba terrasse mo za na coin ba tsa ba ntembo kala pour c'est à raisonner ana zaka bogar ba tawana na ndola ta bien mais na conscience penda bo fanda luka ntembo enos bi pourquoi parce que muto ana tana e sori tano e beti profiter na on nenga bien on laisse baninga to laksa baninga ke ngana fanzi tu demandes pardon mais tes propos ils ont les araka battu de plus ngande na boile ke tout son afanda tana tie sujet nini batu ba otala ngaka non otala ma po batu balinga yo po batu balinga pe parce que ba mona ki on a ba groupe moko boy batu ba mona ki on a mutu mo ba découvrir to lo ba bien oui pourquoi il y a conflit entre artistes ce n'est pas une bonne chose. Tu as créé buzz national parce qu'en réalité, il y a une créé buzz. Pour que tu aies comme on est tombé. Mais tu as parce que tu as mis ça dans le pour yo pour tu aies toloba. Pour le est que journaliste au fan de la combo n'a pas analyse à l'occasion. Au Seigneur pardon, mais au choqué les sous. Au Seigneur pardon, mais au bêtis sumbuma. En tout cas, les gens qui toko penzate, to sepel nangote parce que to lingarayo. Muto de belo vérité zara muto lingarayo. Muto ya bomba au fan de musika, a muto lingarayo ta section na hypocrisie. Ouais qui matanga te parce que ba ki osala mabe. So sala malamu, olingo ya pe matanga na kimia nyoso yo fai na yo. On infiltrer bateau na kati ba yo so ba image. Na se ba memela ki ba sango na niveau oyo tie ba comédien. Niveau oyo tie ba artiste ba sepela na ba lingaka yo. Mais ko abiser na bolingo ya mutu.
Il y a facilité. Au bengi mutobi mama na posa notre tourner. Atali pe na o ya zali. Habiter na ok na plateau les ketchu. À se déplacer par foutu transport, aime son foutu l'autre. Aïe, bon ça l'analyse, talami et bêti ma vie, on se peut liper. Après on l'a que mutuan on l'a un bon nombre de personnes. À part il y a on a ce chose. Tu te justifies non le baquet, c'est parce qu'il va minimiser les journalistes. Tant qu'on va minimiser les journalistes, parce que tu es une personne de bonne conscience, parce que tu es une personne qui réfléchit très bien. Moi, je suis moi, je suis un nzela varana pour ça bête mbatate. Rôle le badépé bosso to ça les réaction mo betiété. Et ça n'est pas physiquement te bon intérieurement bigete na loba mabe. Au lieu de répondre film do ba beti film pra. Yo po bimisi ngo pra. O frapper na ndenge na o. Biso pe ba lokoso. To fandi lo pe na kit. To lia pe bon na sima po lo bien. Na ba artiste kuna ba ndimere ba chose. Samedi matin ils avaient bonjour chose. Chose va bien chose pas dans sac non. T'es na ndimi na ba na chose. Pourquoi parce que ba propos mo boye. Oyo bimi saki. Parce que vous avez na kanda, parce que vous avez bien parce que l'homme qui est bien tout na so di merde na yo tali obité. Oh sakana le lo zo fimbu. Elle est tellement pas moussane et mais ça na obité na fa na plateau ça émission aller. On y a tibor. En tout cas, ça le pensa bien té. Et ça lui vraiment qui t'a roté ses félicités. Nature consciemment, au lieu de salaire ma parce qu'on s'engage pardon. Maintenant on s'engage pardon na nenga bien. On salaire ma bien moi na bango za ndeko na bango on s'excuser. Mais on s'excuser au beti sumbuma. Mbuma na au beti ba biso to fan de liango. En tout cas, et ça livre vraiment qui te côté, Zayo Zale Ketchu, succès et pour Bousso, pour les limites na ote. Succès comme sauter Fatim. Wa le Ketchu, tikala le Ketchu. To linga yo to lo bango to mesana yo, to mesana ba délire na yo, to landra yo, to tira ba j'aime, to tira ba commenter, mais tant au finga. O lo ba makambo finga sous biso. Et ça vraiment qui te côté muto quand ça parce que le bien oyo meka au quand ça y est parce que autant comme moi muto to lobi bango au généraliser au longoli un bon nombre de personnes au généraliser c'est-à-dire ba pululu ba kufa ba vie de loin ba mimika bongo ba cardozo ba princesse ba ida bango ne so ba nani ba chose parce que ba belle vie ba sila ba elombe bango de ba nani. Quand il y a des choses des araignées. Pardon? On n'est pas personne. Donc, ça livre vraiment qui est au côté, ça livre pas super mawa. Dans l'absence de temps, il y a encore les activités au bout, il y a encore les activités au bout. Dans lundi émission, il y a pardon à Tongo. Dans ce pays, parce qu'on peut pardon. Dans ce pays, il y a bon. Moutou a zamaï le soir, salim ma belle salanine. Atika la, on a tâté les mamba moro. Au salon on dit que tu as télé mettons na Monica o la nina sima papa habité au bombe sous au bombe moto au pénis sous sous en tout cas est choqué biso sous est choqué personnellement ngai pour na landa au moins mingi on est choqué ngai tellement pour lui que tolé la mbongo on a peine yo fanda na kitso tolé la mbongo do lo bien bon banzi même ba chose na bango biso pe donzimi to ba la koso na biso tolé la mbongo donc ça là yo le ketu tikala yo tolinga ko bongo nde na no lo bango mingi po o comprendre sentiment na ngai tikala yo penza mbongo elekana succès et si là comme vous pouvez effacer na beta soma so mo butu lelo to raisonnerai ka to komi ba le 30 juin so komi ba le 16 so komi ba mois o ezaki ba ne o pardon ezaki ke a sala lo mo bonne to raisonner précisément pas zara mo butu to tant na classe na cours wana ngano to bi mais no tanga ko moti pona bosani na bosani donc classe moi kala comprendre na cours wana to batanga to beta li solo ya RD so to tanga comment mo butu azara président au fur et à mesure cours wana pezo sile yo zo bossa na o bo tout le président misata azara nani e o tanga kasavu ala kasavu o beti mo butu pour nini o yebite il s'appelle que na yebite on a le ça fait très longtemps
Donc voilà, Zala qui sujet la biso à mon colo à l'élo. Ah, nous ça fait très mal, mais il a fallu qu'on en parle, il a fallu qu'on essaie un peu d'éclaircir. On a vu son raison bien pour une raison ni qui on a payé bon et ça a bien. Merci Nabel qui t'engue pour la confiance pour la image ya kitoko. Donc on se peut non tirer son commentaire que fin on a opté pour autant raté. Donc tout coup ta micro zali koya bye.